Nzambe simoko ya solo apambola bino banso na kombo simoko ya mwana wa ye Yesu Christ oyo azali médiateur entre Nzambe mokili na biso bato. Nazali kotondo Nzambe botondi tata Yesu Christ pe tata na biso pona libakuli ye apesi ngai lelo nakoka kosolola na bino mai matali liloba lia ye. Liloba lia ye oyo atie likolo ya biloko binso atie yango likolo na ye moko au-dessus de tout son nom. Ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu? Liloba lia Nzambe elobi nini? Lelo tolingi tolendisa bino bandeko basi mibali oyo bolingaka Nzambe oyo ya solo pe liloba lia ye. Bokoka ko considérer message ya Nzambe mokili oyo apesaka ntango nyonso na bana baye. Alobaka nini na bana baye? Bobanga te bana bangai. Nzambe mokili alingi teke bana baye baza na bobangi. Na kati ya liloba lia Nzambe, Nzambe wakela likolo na se biloko binso alobaka ntango nyonso na bana baye babanga te baza na bobangi te. Ne crains point, ne craignez point, n'ayez pas peur. Na buku ya 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, verset 7, le Nzambe lobi, Nzambe wakela likolo na se apesa biso esprit ya kubanga te, kasi apesi biso elimu ya bokasi ya bolingo pe ya bwanya. Nzambe apesa yo bobangi, esprit ya bobangi te. Soko oza na bobangi na bomoi bwa yo, euti epa na ye te. Bobangi euti epa Nzambe ya solo te. Po ye Nzambe ya solo apesi yo elimu oyo ya bolingo, elimu oyo ya bokasi, elimu ya bwanya. Na buku ya Romains chapitre 8, Romains 8 verset 15, le Nzambe lobi nini? Bozwaki elimu ya boumbu te po ete bozala lisusu na bobangi, bozala kati ya bobangi, kasi bozwi elimu ya adoption, elimu ya mbotama oyo na yango tozobenga aba tata. Soki yo oza na bobangi, oza na kati ya bobangi, oza toujours na kati ya bobangi, elingi oloba oza na elimu ya servitude ya boumbu. Kasi le Nzambe ezali clair. Elimu esante oyo tozwi epa Nzambe mokili ezali elimu oyo ya tozongo na mbotama oyo euti epa Nzambe eme. Yango ekokolingisa biso toza na bobangi po tata Nzambe ye moko aza na alobaka na biso tobanga te. Esprit ya bobangi ezali esprit oyo eza mpona bato baza na boumbu le service. Donc l'esprit, ceux qui n'avons point reçu, ceux qui n'ont pas reçu, pardon, ceux qui n'ont pas reçu un esprit qui vient du vrai Dieu. Parce que eux aussi, l'esprit, où tu es pas Nzambe, au cause de ce que tu as bobangité. Pour Nzambe alingi ke yo za lokola ye, pour apesi yo, elilingi na ye, elimu na ye, okomi mwana wa ye, okomi héritier na ye. Okoza na bobangi te. Bobangi euti epa na ye te. Bobangi euti epa tata Nzambe ya solo te. Bobangi euti epa Nzambe ya se. To moni na mbala eleka awa boy. Po yo ndeko mwasi ndeko mobali ozwa eloko epa Nzambe mokili. Esengeli oyeba eloko nini eza disponible. Eloko eza disponible okuta kati ya liloba Nzambe. Soki Nzambe ase aloba alaka pe asala eloko eza disponible. Ndenge nini ya kozwa yango? Ndenge ya kozwa eza kondima. Alors soko ozwi osala yango nini? Et tout le monde a dit que désir na besoin esengeli ezala parallèle, ezala en harmonie. Et kolinga Nzambe ekokani na nguya na ye. Soki Nzambe alingi, ça de que Nzambe aza na makoki, aza na nguya ya kokokisa yango. Alors biso pona mboka na biso
esengeli tokende kati ya liloba nzambe totala oyo nzambe alobi na kati ya liloba ya ye oyo nzambe asi asala na kati ya liloba ya ye mpo elingisa biso toboma wana mayele ma biso ntango tobomi wana mayele ya biso tokoki mpe kondima mpo ete ye nzambe oyo achangeaka te asala yango mpo na biso asala yango mpo na mboka na biso ndakisa tokoki kosambela nzambe mokili mpo ete atumba arendre anéantir baplan nyonso tout diabolique ya baennemi na biso mpe na baennemi ya mboka na biso tokoki kosambela nzambe mokili tokoki kondima kocroire que nzambe a aveugle banguna na biso a aveugle banguna ya mboka na biso eza disponible tokoki kosambela nzambe tokoki kocroire ye mpo ete banguna oyo baye na mboka na biso baboma na entre bango baboma bana mboka te me baboma na entre bango moko ekomami na biblia tokomona yango mpo totia mpe na mayele ya biso mpo na baoyo baza na arme te na bandeko baza na arme bakokura ndenge moko me yo ndeko mwasi ndeko mbao esika ozali okoki mpe kocroire makomi mpo ete nzambe asala oyo asalaka na ntango wana mpo na bana baye ya israel asala yango mpo na yo asala yango mpo na mboka na biso ezali disponible tokoki kocroire mpo nzambe asala yango ezali impossible te mpo na ye asala tokei na buku ya 2 rois chapitre 6 totanga verset 8 à 13 roi Assyrie azaki na etumba na Israël na ntango azosangana na basali baye alobi kana ngai ekozala esika boye roi Assyrie azoyebisa bato baye lokola baza bitumba akozala na kan boye verset 9 kasi l'homme de Dieu mosali ya nzambe alobi na roi Israël keba koleka na esika oyo mpo ete basyrien baokita kuna verset 10 roi Israël atindi bato mpo bakende kotelema mpe batala maye homme de Dieu alobaki parce que homme de Dieu keba okende esika oyo boye te boye atindi mpo avérifie akei bakei mpe bazokende kokuta exactement ndenge eloko oyo homme de Dieu alobaki esalami mbala moko te to mbala mibale te esali mbala nzike alors verset 11 roi Assyrie motema na ye agité ekomi agité abengisi basali baye alobi na bango bolingi koyebisanga te nani na kati na biso ye azali mpo na roi ya Israël donc ye azokanisa ke na kati na basali baye moto moko aza wana azoyebisa makambo tu azosala baplan na ye so azoyebisa yango na bana Israël na roi ya Israël tokoki mpe kocroire makambo tozotanga esalama mpo na mboka na biso verset 12 moko ya basali ya roi ya Syrie alobi na ye azongisi yano abi moto moko te roi mokonzi na ngai kasi Élisée prophète oyo aza na Israël ye azokoyebisa na roi ya Israël maloba maso oyo yo roi opronosaka na chambre à coucher na yo Élisée azali koluka révélation te Élisée aza homme de Dieu ye aza kotambola eyenge bene ya liloba ya nzambe lokola azotambola na boyokani na nzambe mabe ezokoya mpo na bana Israël oyo roi ya Syrie azoplanifie mpo abebisa aboma bana Israël nzambe apesi révélation wana na homme de Dieu le prophète homme de Dieu obéissant apesi information na roi keba osala bote ça voilà nzambe apesaka révélation toujours mpona koprotéger bana baye ayebisi mosali ya roi ya Syrie ayebisi meme maloba maye olobaka na chambre na yo akoucher roi Israël azaka informé nango moto ayebisa ye nani Élisée le prophète verset 13 roi alobi nini roi ya Syrie alobi bokende botala esika azali na okamata ye baye koyebisa ke tala aza na dotan
Alors, bah quoi c'est ce que prophète ezana d'autant réaction sur quoi roi à Syrie ezali nini. Réaction ya roi à Syrie ezali nini tant wayebi que mosali ya Nzambe Élisée azali na d'autant à cause ça nini. Quelle est sa réaction? Nous allons dans 2 Rois chapitre 6, tout autant verset 14 à 20. Yé roi asali nini? Le Nzambe lobi que roi atindi ba chevaux. Ba punda, atindi ba char, atindi ba troupe, ba tebe ba soda. Ba ye na butu, ba komi na butu, pe ba zingi ville wana. Verset 15. Mosali ya l'homme de Dieu. Mosali ya Élisée. Ata alamuka ki tongo tongo abimi. Amoni que ba soda, ba troupe, ba zingi ville na bango. Na ba chevaux, pe na char. Alors serviteur ya homme de Dieu. Mosali ya homme de Dieu. Alors ah mokonzi. Toko sala boni. Toko mona wa mosali ya homme de Dieu amoni ba armée physique. Ba char, ba chevaux. Aza paniqué. Amoni que baza entouré. Tout ça la boni. Quelle est la réponse de l'homme de Dieu à son serviteur? Verset 16. Alobinaï. Ne crains point. Message ya Nzambe na yon de komasi de komobali. Yangoana. Kubangate. Ne crains point. Bobangi zate. Ozana Nzambe akele di kolona se biloko biso. Ne crains point. Po o bazana biso. Bazali ebele koleka ba bazana bango. Message ya Nzambe zaki nini? Nzambe ebisi Élisée alobi na mosali na yeke kubanga no eloko mote. Kubanga te. Ne crains point. Ba o bazana biso. Armée céleste. Oh, ils ont mais bah, comment? Bah, l'équipe, bah, on a nombre. Mais yo, on a héritier, to héritier en Zambie. Yo nanga. Yo se zé à tata, zé à yo pese anga. Armée à tata, zé à yo. Yo nanga, to ko croire. Pour tata, c'est la même chose. Atinda armée na épée. Et entouré mboga na biso. Et entouré biso. Ils allaient disponibles. Et le Banzam le Bénin. Dans verset 17. Alors Élisée assemblé, l'homme de Dieu. Assemblé Nzambe mokili. Alors bina Nzambe mokili. Fungola miso ya mosali nanga. Fungola miso. Po ya zobanga. Fungola miso na ye po amuna. Et Nzambe mokili asani afungoli miso ya mosali ya homme de Dieu. Amoni ke na ngomba itondi na ba chevaux, na ba char. Il y a moto tout autour à Élisée. Autour à Élisée. Amon, tout pour ils ont été physique. Ils ont armée céleste. Verset 18. Bah, Syrien, bah, quitter vers Élisée. Bah, il n'y a pas en Élisée. Alors, Élisée, assemblé l'Inzambe. Élisée, ça nini? Assemblé. Alors, béni l'Inzambe. D'un frappé d'aveuglement cette nation. Bateau, écolo, pas monaté, pas comme aveugle. Ils sont disponibles pour nous, pour nous, tout ça, pour être ennemi, yabiso, ennemi en boka nabiso, pas comme aveugle, aveugle. C'est disponible pour nous, mais ça sera déjà. Tu peux croire que nous allons pour nabiso. Plan na bango nyonso, nyonso ba sala, ils ont molili. Pas reçu na ngote. Et Nzamba sali nini? Réponse à Nzambe na prière à Élisée Dakinini. Nzambe a frappé bango l'aveuglement selon la parole d'Élisée. Azomonate. Verset 19. Élisée a lobi na bango. Nzira yango ote. Et puis ville yango ote. Élisée, hein, roi Syrie atini ba troupe po bakanga ye. Yende siko solo bana bango abi yang nzira yango ote, ville yango pe yango ote bona nangai. Na ko mema bino e pa moto o bozo luka. Père Mei bango na Samarie. Moto bazolo kezenani. Ils homme de Dieu. Yoana zolo bana. Butala bonene ya Nzambe mokeli. Nzambe asango pona Élisée, akosango pona yo pe pona ngapi pona mboka na biso. Awa Élisée a telemi pona nani pona délivrance mboka à Israël. Parce que l'armée syrienne yakine pona esala mabina bango. Alors
Il y a même en Syrie. Pardon, na Samarie, pardon. Homme de Dieu, la Bible, nangai. Alors, balandi. Verset 20, le binin. Tango, bakoti na Samarie. Élisée assemblée. Alors, le binin nzambe mokiri, fungula ba omiso. Po ete ba mona. Déjà, ye, aibisi balanda ye, ba ameni bango ti na Samarie. Tango bakomi, assemblée nzambe fungula ba omiso. Tango nzambe fungula ba omiso, ba monike, bazali na katikati ya Samarie. Bon, yo kena mboka ba kena okanga mutu. En l'homme de Dieu. Siko ba memi yo siko na katikati na mboka ya ennemi na katikati osani. Osana na force soute. Alors, 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Verset 21 à 23, le banzambe le binini. Roi Israël tanga moni ndengwa lo binalisé. Na boma bango papa nangai. Elisa lo binana verset 22 non. Okuboma bango te. Est-ce que obomaka ba prisonnier na yo? Ba o prisonnier na bango o tie bango kangi bango. Pesa bango mapa na mai. Balia pe bamela. Esima ozong sa bango pa mokonzi na bango. T'as la récit. L'homme de Dieu a lobby na roi. Et puis roi yo qui est? Ils ont le cas le terre ceux qui homme de Dieu a lobby na mokonzi. Oh, s'en fout. Ils ont ignoré. A lobby na homme de Dieu. Homme de Dieu a lobby na roi. Comment bango te? Pesa mon bila rolia bamela. Mai bamela. So ba sirisi. Zongi sa bango ba kene pa mokonzi na bango. Roi na bango ya Syrie. Verset 23. Roi Israël asali apesi bango bilo akolia bale bameli sima azongisi bango bakei epa nani epa mokonzi na bango roi na bango ya Syrie. Et le banzambe lobi que ba troupe syrienne bazonga ki lisusu te na territoire ya Israël. Pona nini? Po bamoni bonene ya nzambo ya solo. Likambo esalami ezaki te Rwanda asali eza nzambe na mosali na Élysée o Élysée do tambola eyenge bene ali banzambe nzambe akoki ko communiquer na bonne asala ki yango. Israël parle de Dieu que bango bazonga ki shooter ba syrien bazonga ki shooter bazonga ki li shooter. Tokotanga exemple ami balé eza ya Juda. Juda ezalaki attaqué na ba nation misato, 3 différentes nations. Totala eloko nini nzambe asalaka pona Juda. Na 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 5. Après cela, tout le monde a 3 nations, il y a Moab, il y a Bana, il y a Ammon, na ba Maonite, ba tamboli contre Josaphat pour être ba bondisaï. Ba yeko informer roi Josaphat. Ba bina yeke ba to ebele baza koya contre yo, ba wuti na côté à mer depuis à Syrie. Baza ko bondisa yo. Verset 3 na kati ya bobangi wana tanga zo information Josaphat a se disposé à koluka nzambe. Josaphat akano luka azana armée makasi mais ye a ça qui recourt na armée te. D'abord, bien qu'armée azaki déjà implanté partout, mais à s'appuyer d'abord sur nzambe mokili. Et à organiser prière intensive. Il publia un jeûne pour tout Juda. Aslingi ke bato mibali basi bana basangana ba bonde la nzambe asolo. Verset 3 effectivement Juda ba sangani pona ko invoquer nzambe mokili. Ba uti na ba ville nyonso to ya Juda pona ko sani ko luka nzambe. Yo nanga to luka nzambe ndenge nzambe za elimu. To luka nzambe à travers lilobali ya yi. Josaphat aye na katikati ya bato ya assemblée ya Juda pe ya Jérusalem na kati ya ndako ya nzambe o ezali bosa parvi. Verset 6 c'est le but que Josaphat abandi ko bondela. Josaphat sanini abandi ko bondela, abandi prière. Alobi nzambe atata na biso yondo nzambe kuna na likolo. Yondo zo dominer ba nation nyonso tout.
yondo zana bokasi puissance et puis moto moko atako résister yo asali prière na ye Josaphat asali prière na chapitre 20 wana toujours verset 10 à 15 a expliqué na Nzambe que bana Amon na Moab na ngomba ya Seir o Nzambe alingisaki bana Israël ba kende kuna tango bana na Égypte bundisaki bango te tala bango bazo récompenser biso lelo azo po ba bengana biso na héritage opesi biso roi Sambeli asali prière na ye un prophète azalaki wana Nzambe ayebisi prophète ayebisa roi que bayoka makambo aza nango ayebisi na roi Josaphat que babanga te ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 15 le bini wana message Nzambe le bini ne craignez point ko banga te message Nzambe na bana ne yango wana ko banga te ne vous effrayez point bo banga multitude wana te bato baye ba force ndenge na ndenge bo banga bango te bino bo kene pa Nzambe bozo ba action selon le Nzambe tango ju ba action selon le Nzambe Nzambe akozana bino po le Nzambe le bien que bino ne bo bunda te mais kasi nana ko bunda ye moko Nzambe ko bunda pona bino verset 16 na 17 abebisi bango lobi ba kita contre bango fallait pas action ba kende beaucoup matala ngomba tits beaucoup kuta à l'extrémité à vallée côté kuna na face à désert yani Jéruel bino beaucoup bundate na makambo mai bo se présenter kaka voilà message bo se présenter bo telema wana beaucoup mona délivrance en Nzambe ndenge Nzambe pesa bino délivrance ayebisi na bana à Juda bo banga eloko moko te ne craignez point et ne vous effrayez point toujours message de zonga lobi bokende okutana na bango Nzambe akozana bino mais toka siko résultat ya prière à Josaphat a sali prière mais résultat ezalaki résultat ya prière ezakini na 2 Chroniques chapitre 20 verset 21 à 25 alors roi a zuba disposition sont tout pour être bakene na bitumba mais tango bato babandi koyemba banzembo kokumisa Nzambe mokili le Nzambe le que Nzambe a placé embuscade contre bana ya nani bana ya Amon pe ya Moab pe bana ya obawutila ngomba ya Seir obayaki kubundisa Juda et puis bazaki battu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bana ya Amon na Moab bango ba détruire bato ya Seir ba détruire bango ba exterminer bango tant ba sisi ko exterminer bato ya Seir bango moko ba s'exterminer bango moko ba bombani entre bango et salami pona na Juda lelo yona ngai to ko croire pona mboka na biso ba troupe ba yendenge na ndenge na mboka na biso to ko croire Nzambe akela likolo na se o apesa biso mabele mana to croire po ete ba troupe ba ye pa na biso ba boma na bango moko entre bango moko eza disponible Nzambe asali awa to tanga. Alors na verset 24 tango Juda komi na ngomba wana bamoni na tango batali bamoni bato ebele o bakufi yaki ka bibembe bakadavre il a na mabele moko te a échappé. La parole de Dieu dit que personne n'avait échappé. Il est disponible. Verset 25. Alors, Josaphat n'a pas peuple basani ba keko dépouiller ba kuti bibembe ndenge na ndenge ba richesse ndenge na ndenge ba objet précieux ba zuango ba longoli yango ba ti 3 jours pendant qu'on piller biloko ba zaki na ezaki la parole de Dieu car il était considérable ba zu 3 jours pendant qu'on piller ba pilla kane ennemi ba pilla kamboka na été ba Israël ba piller mboka ba piller ba ennemi o ba yaki po abunisa bango ba Nzamba confondre bango. Nous pouvons croire la même chose. Tout le monde est en conclusion. Tout zana bobangite. To banga ba ennemi na bisote.
po ete nzambe apesi biso elimu ya bobangi te. Message ya nzambe ya ntango nyonso na bana na ye bobanga te. Ne crains point. Tokoki lelo biso tondima bana RDC tondima que nzambe a révélé ba plan diabolique ya ba ennemi na biso, ba ennemi ya mboka na biso, po ete toyebisa na bakonzi na biso, toyebisa bandeko na biso na armée, po ete bakoka ko confondre, ba détruire ennemi. Nzambe mokili aveugle qui a komisaki ba troupe syrienne aveugle na prière nani ya homme de Dieu Élisée. Ezali disponible. Tokepe ko sambela nzambe aveugle ba troupe ba ye ndenge na mboka na biso. Ba ko peut aveugle. Toko croire nzambe po ete ba s'entretuer bango moko entre bango. Ezali disponible. Ba s'entretuer bango moko. Et que délivrance est salama. Toko croire nzambe mokiri que a anéanti ba plan diabolique na bango surtout. Nyonso ba plan diabolique ba planifié contre biso pe contre mboka na biso. Nzambe mokili ezali capable à kosala yango. Il avait déjà fait ça. Il peut le faire pour nous aujourd'hui si nous croyons à lui et à sa parole. To bangate, to zana bobangite. To pe sa confiance na nzambe mokili. To kamata ba action et yenge bene na lo nzambe pour être tout s'approprier mboka na biso. Pour être tout vaincre ennemi. Tant que tu as action et yenge bene na lo nzambe. Yenzambe mokili o apesa biso mabele mana. Ya kozala impliqué pour être délivrance totale en mboka na biso et salama en réduisant en néant ba plan machiavélique ya monguna contre biso puis contre mboka na biso. Nzambe o akela likolo na se na biloko binso tata Yesu Kristo apambola bino na kombo ya mwana wa ye o asekwisa na bawa pa vandise na loboko na mobali Yesu Kristo.